Bandeko Mbotenabino, chers compatriotes. C'est vrai que Nazane Sengo Penzate, mais naye ko annoncer, naye ko loba makambonga na yebi concernant la mort de Moana Biso syndicat Dokolo. Naza komituna syndicat Dokolo était-il exécuté? Je vais parler ici de Dos Santos, Isabelle Dos Santos, Baomisatouana. Bandeko, liwa ya Dokolo, ezo surprendre bato belé. Menga surprendre nga penzate, parce que Nzambe atalisa nga liwa na ye. Boze belé bokoloba, me bino boloba kaka so mutakufi, bon boni koloba, ndeko Nzambe soko alakisi likambo ya mutu. Okozala te ke obandi koloba ngo kaka pa bato tezaka ndenge wana te. Bandi koza mawa peza pasi. Ezana bato belé tango asimba kambongo amimona ke aza différent na bato mosusu. Mais biso basala ya Nzambe toyebi ke epai ya Nzambe mutu munene azalaka te, mutu amuke pe azalaka te. Surtout biso ba pasteur toyeba ko belé, tout le monde rappelle belé. C'est pour cela bozomona toza tellement combattu na ndika osakana te. Bokuma komona mutu pe azui vidéo na ye asana kata chambre abengi mwasi moko boba bayoka ni wasa butango ba bimisa bo pasteur asala ki bo pasteur e koma kaka ndengo wana mais biso ba o toza na kata liloba toyebi kiza combat. Bandeko parmi bino sozo landanga batu boyebi ke batu ebele bayebi histoire ya syndicat Dokolo eza ponanga. J'étais le premier Congolais oya koleka na number 1 Congo number 1 pona ko détailler bino papa na ye ndinga zalaka bandeko na ye banai na ye yango ne salaka ke famille na ye pe ya monanga. Alors nazalaki aider na ndeko moko avanda na province mais sikona biso kombo na été. Mais Nzambe Alexenga liwa ya Dokolo na 2017. Tango Dokolo akufi ex-secrétaire nanga aza congolaise à Brazzaville na moni bana commune nga na portable abi kasi makambo liwa ya Dokolo yo monaka on déjà avant tango na tangi na abi mais oui na ebi minazo zela na yo kamaka muni bato batinilanga bato bano tinila makomebele akufi na plonge akufi na mboli pulmonaire akufi na makabebele. Mais moi je me pose la question, ma question est celle-ci, est-ce que syndicat Dokolo était-il exécuté? Il y a un point d'interrogation. Bandeko na bandeko lokolobela Dos Santos na lobila ke mingi na lobila syndicat Isabelle na lobila ke penati. Mais un certain moment bandeko naye komona Dos Santos a qui vraiment azalaki poussé na liwa na bandi komona ye na makome belé na zuba recommandation belé soki alingi amona pasi na liwa te tala Dos Santos likambo akosala eza boye na boye. Dos Santos eza boye na boye. Dos Santos eza boye na boye. Alors elei kama ba mois 2 ou 3 mois na ekomona nani Dos Santos azalaka susté. Dos Santos akufa. Wana zomona ngo sikoyo na rêve. Tango na lali na moni Dokolo, syndicat Dokolo akiti na voiture bango na Isabelle. Mais ba beti syndicat Dokolo masasi. Syndicat kufi. Watu en 2017. Mais moi si na ye bakangi ye.
Na bandi mona bakamongo sérieux assusté. Deuxième fois sous na komona Sindika Dokolo a été tué par balle. Nabi non, o yekumi a sérieux. Alors mikolo wana nyonso na mona ka famille wana Dos Santos Sindika nabi non. Il faut nga makamunanga ezalaka boye. Ba o bayebi nga bayebi. Na bandi bomoni na salaki tuna éviter liwa ya Nelly o ya na Suisse. Mais hélas, mutu soki Satan a kangiye, envoûté ezaka difficile pour récupérer ye. Ba o bayebi histoire ba yebi na likaka, j'ai été invité par canal ya Maman Chantal na Genève, toki na restaurant na Papa Michel na mwasi na ye et puis na ba ombale. Na bazi bonanda yi solongo. Mais tant Nelly azolo nanga mais pourquoi ozoli atenga bité biso li aka boité papa boité. Eh mais non, aux restaurants oui, je sais les restaurants mais tout dire à boité. Et on a monaki na bengi ndeko na ye obazaki na ye ngabi yana bonde la pona yo pona zo mona eloko mo wali wezo ezana libota na yo yo na mobile na yo na kati ndako na yo. Mais il faut que tu rappelles Nelly. Nelly avant qu'il n'existe pas les gars ko a on a parlé. Te. Madame bazo ko prendre ngake akufi. Mama oyo na bengi saki ayamba on a sala imposition de main. Na minute ozolo ba mobile na pe akufa. Donc nga soki na bengi yo. Soki nga na lobino ke yaka ko monanga. Ndeko yaka. Tozala politicien moko awa ta ba numeti lombo. Na bengi na biko kenete. Tant na bine ko kenete na che titre moko boye ba directeur du cabinet lobi nga mais pourquoi che titre o longola ngo na seki. Na bengi na biso oki okufa. Akenda titre lo. Allo bandeko pardon. Na moni ke bandiko ya trop. Nzamba la raté. Ndeko moko ayeba na famille wana ya Dos Santos. Azana na Londres. Komone Didier. Na zapena komone mboka. Mais le ko na pesi autorisation ba komone mboka te na tiki. Mais o ba yebi ba koyeba. Didier beninga to solo na ye. Didier azana Londres aza vivant. Ndeko bola na bokebi nyonso. Na ebisi Didier sala tout olukulanga téléphone na kutana na Dos Santos. Na zala makamako lobila président Dos Santos ava kufa. Na zala makamako lobila président Dos Santos ava akufa eko aider na bakomi belé na musala nzambe. Ndeko wana asali tout. Mais bisinga eloko ngana koko sala. Il faut okutana na mwana na ye azana Londres aza deuxième personnalité d'ambassade ya Angola na Londres. Ngai bo sala nyos tokutana ye. Mikolo leki abenga bimo oui mais aloba lingala te aloba pe français te. Aza mwasi. Aloba lingala te aloba pe français te. Bo sole secondaire. Yo boyebi anglais kurama kusona ite. Oyipe ki portugais te yaloba ki portugais alobaka na anglais. Mais français na lingala alobaka ngote. Ngai bon en tout cas ça là tout est urgent. Parce que elembo liwa ezana Dos Santos, ezana Isabel Santos, dos ezana Sindika Dokolo. Donc naza obligé il faut na koma na Luanda soki na komi na koma pa ya Dos Santos soki pa Dos Santos na ko lekali susu pa ya nani Sindika Dokolo pona prévenir ye ke liwa ezotambo na ye ndeko wana ana Londres abundi pouf na mona benga ay pasta moi siango abana brésilien ake vacances na Brésil. Ndeko nasaka na kimiate il faut na koma na Luanda na kutana nani. Mais Dokolo orgueil moko ezo za la côté na ye eza orgueil moko na mona on peut na bato mokilité orgueil wana.
Tant na zolo baba kamuna ye na garçon azala pa iboye. Toza contact na famille directe ya Dokolo. C'est-à-dire sœur wana na komisa komuna été babota mana Dokolo tata leki tata koloto. Donc tango Dokolo le père akufaka. Matanga ni na Paris. Ezaki pa sœur wana. Alors sœur wana tozaki na contact na mobile na ye. Alors Dokolo tango na Paris. Ole mona nga amoninga te. Ole mona petit to na comparer na yona pe amoniete. Et pas ya famille na direct a combien ta okomate azongi directement. Oh. C'est bizarre. Petit onani ya Congo number 1 beau-frère na ngana atuninga bi. Oh. Mais pas standeni. Donc on a dit ah wa bukutani te ngabi te kutani te. Oh, mais comment ça se fait? Yom tozo les gars mi konyo ko comme nae bo bukutana te. Na bini to monani te. Donc Dokolo aye to tinda ba dossier pa Dokolo répondre bisoté. Dokolo aye amoni ngaité amoni même famille na yona directité azongi mbango. Mais ndé bani ko pesa nga pasi ngabi comme petit yo zo kota na politique mais ayebi politique té. Ti aye ko changer oh je suis pas à politique to bi mais to zo kindo abi. Fait de côté au mona akuma contact na Katumbi akuma contact na batumususu mais nazako lukaye petit wana Dokolo moi ndeko wana nazako lukaye to mona na yeboye mais rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé na bengi na ndako ya ye Dokolo na Luanda. Petit moko azalaka wana babota mana Dokolo tata kulutu tata leki petit wana zali leki ya ser auto solaka na ye awawa na Paris. Neko j'ai tout fait nzambe amonanga nini nga na salaki pona luka na sauver Dokolo pe Dos Santos na yebisa ye avant ba maladi mosusu na bukelelo. Ndeko c'est triste. Alors na lobi mais non, to ki to mata ngal fona mona sa Dos Santos. So na mon Dos Santos, il faut na comme na Luanda ko tala Dokolo. Na lambo ki na bi bon, fona ko mon ambassadeur. Ambassadeur Angola na Paris. Ne ko mona ki mais ambassadeur na ko mona ye, il faut tout nanga na lina mona ye pona nini. Alors que makambo oyo nga za na ngo pona Dos Santos eza makambo etali kaka ye nako divulguer mo jamais nako ba ambassadeur te nako ba mutute mais pas kaka ya ye. Et puis c'est pas calme. Finalement bandeko dossier échoué. Mais ndeko wana Didier abinanga pasta le coup a déterminé au monde Dos Santos nana piste mususu. A pistole n'a pas ya pasteur moko boye ya ngolé o bangolé ba benga so banani o bana o bana ba bota bakuna. Donc compréhension et ça pena ya ngoté. Alors j'ai un petit neveu na Luanda na Angola asa pasteur. Na recommandé pas pasteur yo a ko introduire nga pa ya Dos Santos. Bakuta ni basololi. Na bengi pasteur wana. Mais asa penza ils ont pesaka mon boulot. Oyo ba ebinga batala Facebook na lekisaka na profil nanga pasteur moko alobaka ki portugais te na ki portugais mais va na Londres. Ye penza azana facilité okota pa ya nani ya nani ya Dos Santos. Mais omoni ngai à partir maté nanga ezana bato belé baba nga muke babi ke soko akotinga na niveau maté yonga na te yaka mutu akokuma fana na ngai na yebi ona kutana makome belé na moni ke ko simba te na tiki pasteur wana ndeko wana Didier azotika te.
il faut te continuer toujours. Ay pasteur, naibi pasteur moko boye anginda pa ya nani pa ya Dos Santos. A prière pa na ye aza muluba. Ngabi muluba ngabi mena kuchanga kontak na ite. Mais muluba akoza musala nzambe te yezo ke dona ndeni. Et puis muluba ko lekisa pa na ite? Ah jamais. Soko moninga a comprendre que kutana musala nzambe ko lekisa pa na ite. Donc tika bandeko epai to yeko tika ba démarche ya Dos Santos. Dos Santos a moni ke nazoko lobela ye trop. Syndicat pe nazoko lobela ye trop. Na bato yo bazalaka surtout syndicat soit c'est za ine Katumbi. Ndabenga mbala moko. Mais syndicat ata balobaki mundele yango mais bas ti suka na ba ko swana na garçon ya la province oyo to bana lobela syndicat biso de. Et bebeli bango nepsi ndeko nanga bitika ndeko na clôturer dossier te na ko mona bu sindika ke Kinshasa ngabi ya pecho ko kufa na moni sindika ake Kinshasa ngabi mais comment muta koyeba politique te c'est grave bon mona vidéo mona salaka na répondaka bango na ngwanda na likambo ya Lumumba. Bon, bali ki Lumumba mutalo so na mime batum balo ba politique te na répondre ki bango. Mais liwa ya dokolo et yelinga leso pour la troisième fois. Na osala nini? Et pas ya dokolo comme bakal. Bon mutu pesa comme na mbongo akutana mutu mususte. Et pas ya dokolo bakal. Batu belé o ba yebinga bakasa eke ngazaka toujours na lisolo na dokolo et que dokolo pesa nga bambongo bako batu ba yebi bako biloko na bako bebele. Ndiko na lembi na bi non. Il faut provoquer vidéo mo na le ba contrer. Dans le bas vidéo mo bo contrer et toucher a bengi mutu moko boye ba coopérer na ye bien mais nani muluba. Muluba wana benga. Muluba wana za France. Na akomo na aza parmi ba minanga. Muluba wana benga. Aza France. Et j'étais clair par Muluba wana. Muluba wana auto tangu ba yebisa ke dokolo akufi. Muto boso na bengi ye. Tangu na bengi na zuete a rappeler na yebisa di yo muto zakana ye vérifier na zu singa dokolo aza susté. Ah mais non ngabi ngaza musala nzambe. Bilo muso biso zwaka biso basana nzambe ba yebisa ngona no bilote dokolo akufi. Ay bon na vérifier. Le temps ya za ko vérifier. Ba to so ko menga ko ya on a checké vidéo moko bonabi est-ce que akufi nazaki sir ka kufi minabi na bino est-ce que c'est vrai que dokolo akufi. Donc le temps kena ki sasa ngabi esili tala ndeko na ngai soko yebi politique te koko tamaka ba politique te o monde ngana lo baboye nazo pe ba risque belé nazo bilo musu na téléphone na bisa bino te pouf boko ka rappel lobi na kufi so yebi politique te fanda so yebi politique te fanda tangu na dokolo kena ki sasa na yeko mona photo moko boye batini nga rapide dokolo Chilombo Katumbi soki na caméra nga bien ici c'est fini c'est confirmé tala batunet ba Katumbi atanga penza te mais Katumbi abi politique Kabila atanga penza te Kabila abi politique Chilombo nana abi penza politique te miba o na tangi ba caméra ba abi politique ngai na abi politique naibi ndeni kaba ba je izana kati politique wana yo Katumbi dokolo mais pourquoi yo fandi ti après plus de 40 ans ozaki na mbongo badakala oya contre la politique est-ce que yeba liwa na yo oya la politique pombo esili efandi et est-ce que ezalaki po yebana avant kufa et loko nini meboma mangi na sima Congolais debout et Congolais debout kindapi
alo bandeko ndeko na muluba abenginga na yebise tala loba na dokolo nana makambo ebele Dos Santos asala faux pas apesa pouvoir na muluba mais ngasa na formation oyo ya sala mabe pa ya muluba wana makambo pa ya Dos Santos ekebele na ye koyeba ke na ndenge nzambe azolakisa nga na barekomandation na ozwa na ye koyeba ke Dos Santos ekosukila bango ndenge wana e dokolo ayebaka ke makambo mabe eza koya sikoyo tinasala congolais debout nakende kose réfugie na Kinshasa nga na mwasi na nga parce que ekoyinda ekobeba Dos Santos asala faux pas moko na vie basalaka yango te pouvoir baseda yango nde ndenge ya sedaki yango te ndeko nayebisi ndeko ya muluba loba na dokolo vraiment naza na besoin na ye tokuta na ye mais na Kinshasa te na Londres pe te qu'il se déplace na Paris soko ye tokuta na ye oyo ngana koyebisa ye ekosauve ye ekosauve Dos Santos ekosauve na mwasi na ye Isabelle nalobi na muluba wana nalobi na muluba na bai na 2019 hein tant que tu n'as pas eu pouvoir voilà tant que tu n'as pas eu pouvoir donc ça 2019 c'est récent nazo yebisa muluba wana donc pour na dokolo aza kolinga kutu akutana muluba akutana katumbi mais ba vrai ba Congo o ba yebi makambo dokolo alingi bango te dokolo atikelo ko mo ba Congo te ke o moko ko kanisa ye ne mwanda te bakangi ye dokolo bimi dokolo préféré ak lo yede ba luba o ba ngina ngola ke a aider ne mwanda temi a préféré alobila katumbi ke alobila ba Congo ne mwanda temi alobaki na ye po parti politique nyonso ezalaka tribal il y a certaines vérités faut kolobaka yango parti politique nyonso ebandeli ezalaka nanu tribal ebongo ba mosusu bakoya dokolo alingi biloko ndelo te a réponda ne mwanda tsemi na ndenge moko eza mwa pasi ndeko mutu na age aboye ko nokufaka aboye moko eza pona kozanga koyoka okoza na mbongo na yo okoza na nini me yokaka Kabila le père akufa parce que bana yoka te tant que ba ko ngwana mutaka yebisa bino ke ya za president biso zala ikuna na mboka toyeba makambo ebele ndeko na ngai totanga passage moko ya Bible na Job 33 14 15 16 Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Yango moni nzambe abanekolo bilanga l'air nyonso. Bandeko. Tangu yozo loba biloko oyo ya politique. Oye baka makamu nini yozo koloba. Oye baka makamu nini yozo koloba. Ndeko muluba tangu nalobine di yebisanga. Oh non, lubi wabe pala dokolo kabi loba na dokolo abenga nga. Olia parlenga biloko wana, abaniko parlenga bambongo oyo dokolo achaki na campagne électorale oyo tikoleka na 2018 na décembre. Est-ce que bino boyebi ke dokolo achaka mbongo kuna? Na niko kine musikate. Abaniko parlenga ndenge dokolo achaka mbongo kuna na campagne électorale mais akanisa kiso acheba mbongo nde likambo isili eza mawa mingi ndeko na ngai. Na ibebele, c'est triste. Vraiment c'est triste. Fondamentalement, moi je pense que le grand problème de ce pouvoir... Bandeko, voilà, Toyo Kananuye.
Kabila finissant, c'est pas seulement les trahisons dont on l'accuse, c'est pas seulement les parjures, c'est pas seulement les manquements, c'est aussi l'indignité. L'indignité dans laquelle on a amené le débat public, l'indignité dans laquelle on a amené les Congolais qui ont été clochardisés, qui sont humiliés. Et je crains que si les partenaires de M. Kabila et M. Kabila lui-même ne se rendent pas compte de la nature de la blessure, de la frustration, de l'amertume qui aujourd'hui anime tous les Congolais, la situation risque de déborder et on risque d'arriver à un endroit là où personne ne veut aller. Personne ne veut que M. Kabila finisse comme Samuel Doe. Personne ne veut que le sang coule dans les rues de Kinshasa ou dans les rues de Lubumbashi, et personne ne veut qu'on recrée des rébellions et qu'on dépaisse ce pays. Nous tous, nous sommes Congolais, nous aimons tous le Congo et nous aimons tous nos enfants. Et on aimerait tous que ce pays, on puisse le léguer et le passer à nos enfants dans un état meilleur que ce que nous avons reçu de nos parents. Et ça, c'est une vraie responsabilité. Et c'est une responsabilité pas seulement de nos dirigeants et de nos politiciens, c'est une responsabilité de tous les Congolais. Et ça, c'est le message central des Congolais debout. Voilà, Bandeko, Nabanzi Boyoka, moi, extrait, Teokasu Oyoyo. On nous a menti. Lorsqu'on nous a parlé de l'Afrique, on nous a menti. Et lorsque nous parlons de l'Afrique, nous, Africains et Afro-descendants, nous nous mentons à nous-mêmes. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Je vais faire ce petit mot d'introduction en français. Voilà, c'est fait. Aujourd'hui naît Incarnation. Incarnation aurait pu s'appeler Initiation. Et Incarnation démarre, vous allez le découvrir ici en rentrant, sur un constat qui est fort, sur une déclaration, une affirmation qui est très forte. On a parlé à l'instant de cette carte renversée. En fait, les cartes pré-Mercator, beaucoup de cartes représentent l'Afrique avec le nord en bas et le sud en haut. C'est ce qu'on appelle un point de vue afrocentrique. Et effectivement, la Terre, c'est une sphère qui flotte dans l'univers. Et dans l'univers, il n'y a pas de haut et il n'y a pas de bas. Et moi, je considère effectivement que ce n'est pas anodin le fait qu'on ait choisi que l'Europe soit en haut et l'Afrique soit en bas. Deuxièmement, Mercator, ce géographe de la Renaissance, a décidé, pour essayer de développer et aider les lignes maritimes, donc en faire des lignes droites, décidé de projeter ce qui est un globe en 2 dimensions sur une carte. C'est les cartes qu'on utilise toujours aujourd'hui. Et le problème, c'est que mathématiquement, quand vous faites ça, vous devez choisir un point de référence. Le point de référence détermine en fait quelle partie sera la mieux représentée ou la plus grandement représentée et laquelle souffrira. Et moi, j'ai appris, comme certainement vous tous ici, que l'Europe avait une proportion qui était presque comparable à l'Afrique, ou en tout cas une partie de l'Afrique. La réalité, lorsqu'on regarde en termes de superficie et de kilomètres carrés, l'Afrique peut abriter la Chine, l'Inde, l'Amérique du Nord, l'entièreté de l'Europe de l'Est, plus quelques autres pays. Et donc le premier statement qu'on affirme avec beaucoup de force avec Handel, c'est « on nous a menti ». Lorsqu'on nous a parlé de l'Afrique, on nous a menti. Et lorsque nous parlons de l'Afrique, nous, Africains et Afro-descendants, nous nous mentons à nous-mêmes. Et je voudrais, dans ces petites clés, vous donner quelques éléments. La première clé que je voudrais vous donner, c'est ma réaction il y a quelques temps. J'étais en train de passer du temps avec mes enfants et je regardais la télévision. Et il y a une jeune artiste angolaise qui est brillante, qui est magnifique, une chanteuse magnifique, Perola, qui est quelqu'un qui a tellement de force, de caractère et de conscience, une immense artiste vraiment. Et elle montrait l'Angola, qui a été un pays qui a été détruit par la guerre, et elle est allée à Soyo, à l'embouchure du fleuve. Bon, Bandeko, merci beaucoup. Et ça bien pour Nagoyo Kame, Nazaki obligé au Katayamo. Bandeko Nangai. Azalaki, candidat na l'élection il y a 2023. Azalaki candidat moko alingaoza na force makasi na 2023. Alors, Baebisinga akufi na plongeon. Baebisinga akufi na maladie ya embolie pulmonaire. Baebisinga akufi na ebele baza koloba. Eza mawa atamola suna garde du corps. C'est ça. Ndeko nangai makambu oyo ezoleka na mboka na biso. Soko piki pendete okiti na se.
parce que binom ebele bozomona kaka Kabila mais na sima ya Kabila ba puissance ya makasi evandi wana ya bomona ka avandi azana l'aise eloko moko te na ba ina bino Kivu ekenda ba msoka sa Kivu non ekenda ese kenda kala RDC ese kenda so bino ka sa RDC pays mobimba wana pardon eza na maboko oyo ya biso détrompez-vous RDC kenda alors boyoki vidéo liboso na tiaki avant na boyoka mibale boyoki biloko bimisa yekuna alors tangu po bimisa biloko wana fozala déjà mire na politique oyeba déjà batuneti bakatumbi yo bando botama oyeba bango te bozala jamais ba camarade ki camarade na bino ye après opesa ma confiance chilombo yo na yo bana na bino okopelete mbala mo bu opesa confiance ba groupe wana nyonso mais batu oya yo bakongo baza ko interpeller babino yakana no kototo yebisa yo ndenge makambo zali olingite yaka dito solola olingite siko tikipso na mawa tone sengote kokufa na âge ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ser oyo babota mana etale kutala kulutu azana Paris, je ne sais pas na minute bazawapi. Alors pourquoi famille ton entourage vraie version bazo pesa yango te? Moi personnellement attaque mosala nzambe nakondima jamais que akufi na mai, nakondima jamais que akufi na maladie ya ona uto yebisa bino pona ngai pona ngai nazomona akufi na lisasi oyo nzambe oyo na monaka tango na lalaka. Bon peut-être onga na monaka ezaki lisasi meza yango te mais ndezaka même liwa pe akufi. Alo bande kuna ngai makamu ya Dos Santos na facilité baza ko bloquer na mona bango te bazo tia liboso mbongo nga tia liboso mbongo te nga tia ko sauver muluba otako na benga ina yebisa azana na mbongo na yebisa ke bien loba na ye mbongo te mais nazana besoin yo dokolo na mona yo na oyo kanga numéro nanga 06 51 03 92 89 06 52 03 non 06 51 03 92 89 pour ba oyo bazana besoin ko benga ngaba pesa ba enseignement mususu mais risque ya Dos Santos na Isabelle ezanano makambo ebele na lobité et makambo ya Dos Santos eza ya ye eza mutu so ko yoka ngote nzambe apambola bino bandeko bino to bolanda ngai soki eloko mususu ko loba masusu pona ya dos pona ye na koleka mais je ne pense pas que na koleka so pona loba likambo dokolo nzambe apambola bino à la prochaine.